patriarche Vincent Makela ba telemeli yo balobi ke makambo zoloba bon eza choix na ye eza opinion na ye to telemeli opinion mutu te a telemeli yo alobi ke makambo yo zoloba eza bongo te donc yenda za na vérité alobi yo za na vérité te asepela ba voice alobi ke makambo zoloba eza bongo te kindokeza mutu aza na ndoki bafungoli ye mayele akomi na aza na connaissance ya makambo molili makambo butu mais mutu aza mutema mabe eza kindoki te mais ndeko wana aza na mabunga makasi okay misala mabe ezaka kindoki te okay misala mabe ezali mutu oyo akomi na motema mabe okay mutu oyo diable aza ko utiliser très bien aza ko faire partie na moto oyo aza na kindoki donc kindoki ezaka kate mutu azopumbwa okay kindoki akopumbwa bafongoli mutu misu intelligence très bien ya mulili ezali okay mais eza mpe na mutu aza ndoki kindoki na pumbwaka te nazorepeta kombala mingi mais aza motema mabe neti mutu atili bato bapoison ndenge elekaki la fois passé oyo eza kindoki te yo oza mwana na nga passé flamme mais nazolinga mwasi na yo nazobima na ye ekomi kindoki eza berere te ekompena kindoki amen donc naza motema mabe motema bondoki okay bondoki akopumbwa te mais akonuire na vie ya bato mosusu na ndenge mosuni boye okay neti soki ndeko na comprendre nga te abiki wana eza kindoki te makambo judas iscariote asalaki jésus christ eza kindoki te d'après ye et puis likamba grave azoloba ke ntango so makambo yo ozoloba oyebi yango te ngai nayeba te na age oyo ya ngai mpe na mayelo nzambe apesa ngai tanke serviteur na ye epuis nazalaki na kai ya voisin nakende koyeba te apesaka exemple moko ozaka me mosala nzambe otanga ya bible makambo jésus azali koloba est ce que bascribe basadducéen na bato mosusu baza kocontredire ye te baza kocontredire ye mbala ebele akasi bamécanicien bazali mais mécanicien oyo abongisa mutuka azali oyo babongisaka baavion bazali oyo akobongisa soki vélo soki mpe moto baélectricien mpe bazali donc ozomona oui soki omemeli mécanicien oyo abongisaka bamituka omemi ake ebongisa avion so avion ezwi panne akoka te okay ciel ouvert lève-moi ke mona nzambe monani loboko na tata esemwami likolo baninga mpina ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ndeko landaka yango ndeko talaka yango na Vincent Makela. Merci bandeko nyonso oyo bolandaka biso na Ciel Ouvert TV nzambe apambola bino toye lisusu na numéro na biso ya sika toye bisaka bino comme l'habitude Ciel Ouvert TV eza chaîne na yo eza pe chaîne nanga tant batindeli yo lien yebaka na ko partager yango avec amour pe nzambe akoyeba na kopambola yo Ciel Ouvert TV ezali chaîne ezaka uniquement makambo ya bonzambe eza wana na micro ezali ya bino Pasteur Flamme d'Angola na caméra tozali na frère na biso Josué li Wanda Brone na régie
kuna tozali na l'homme valable évangéliste Cédric Makela l'homme valable nzamba pambola bandeko oyo bo consomaki émission ya la fois passée vraiment bokoba penza bo lembate bo partageaka bo s'abonner pe na chaîne pe nzambe akopambola bino tozolobela ndenge ni okoyeba moto ya misala mabe oyo apumbwaka na moto yo aza motema mabe ba conséquences nini okokomela ye. Émission, il y a la fois passée, tout ça là qui vraiment s'était bien passé. Mais ce qui n'a l'équipe patriarche Lelo, parce que ils ont un décomo benga qui a télémela qui patriarche. Contenu makambo patriarche azoloba, ndeko na télémela qui a makambo patriarche, Vincent Makela azoloba, ils a bongoté. Parce que pendant ndeko wana alobi que Judas aza saint. Donc bien aimé dans le Seigneur, vous allez brancher, vous fanda boulanda émission Lelo aujourd'hui. Patriarche akusopa. Bon, to yebite, to senga na patriarche abande la témoignage na ye pour que bato ba comprendre makambu ya zoloba. Donc point d'interrogation avec tout au long de l'émission to yeba ba makambu nyonso. Na gauche na yambi patriarche Vincent Makela que j'ai dit. Bonjour, shalom patriarche Vincent Makela. Bonjour, shalom Flamme d'Angola le pasteur. Nzamba pambola yo pour l'invitation encore une fois. Biso tozana pour na ko éclairer bana nzambe. Na pesi bonjour, shalom et pas à l'homme valable. Mon en tout cas, Nzambe petit frère Jésus-Christ, serveur électronique, ingénieur, Nzamba Pambolaye. Pourquoi pas n'appeler s'appelle shalom et pas et bonjour et pas à mon nangai Josué Luandabron. Malgré tout, à sa tankamingi. Yenengai le lobo, le buguna koyate, aye mukolo kuna. Or que chez les chaînes aye, vraiment Nzamba Pambola pesi makasi à kozala. Fidèle, le grand début de Bozarago, Zabon, Bala, Mbote Mingi, et pas à mon œuvre d'art, malgré toi, absente, à déplacer mon mouquet, Mbote Mingi Naye, et mon œuvre d'art, Mama Bene Makela, Nzamba Pambolaye, et Mbote Mingi, pas à Nzevo Sal, frère Chris Makela, Nzamba Zanaye, pourquoi pas Ban Nanga, Nabota, Bangonio surtout, et na Bokilo Nangai, Mama Marcelo, Nzamba Sungaya Bika, Mwanzo Tungisaye, Azara Pena Malamu, Nzamba vraiment Azane Elongo, na Kombo na Yesu. Voilà, merci. Ce qui est dit patriarche na Kombo na Yesu, Nzambende, mo bateli na nyonso. Patriarche Vincent Makela batele meluyo. Balobi ke makambo zolo ba. Bon, eza choix na ye, eza opinion na ye. To teleme l'opinion mutute. A telemeliyo alobi ke makambo yo zolo ba eza bongo te. Donc, il y a une vérité, il y a une vérité, patriarche, à vous la parole. Na pesi ndeko ngombo temingi, biso to bana nzambe. OK. Par amour na pesi mbote mingi puis na nenga zo courage pour a selbe na ba voice hein. OK. A selbe na ba voice alobi ke mabnazo beza bongote kindokeza muto azana ndoki bafungoli mayele akomi na asana connaissance ya makama mulili makama butu mais muto aza mutema mabe za kindokite monsieur zaka c'est naturel et pour d'après ye c'est naturel muto aza mutema mabe aza bizele mabe eza kindokite tout simplement ndenge wana mais ndeko wana azana mabunga makasi. OK. Misala mabe ezaka kindokite. OK. Misala mabe ezali mutu oyo akomi na motema mabe. OK. Mutu oyo diable aza ko utiliser. Très bien. Aza ko faire partie na mutu oyo aza na kindoki. Mais kindoki yango ezinabaki eza na ba branche ebele. Papa Flamme. Tango tozalaka awa na mukili. Nde tozabo na mukili. Na mo teke mutasali musala moko ya mabe e mona misa batu bona moyi. Mais bazolo bande yo kozanga kindoki te. Et ça la maramingi. To balobi oyo mutasali makambo pena azana kindoki penza. Et ça la marate. Et ça la makebele. Donc kindoki zaka kate mutu azopumbwa. OK. Kindoki akopumbwa bafongoli mutu misu intelligence. Très bien. Ya mulili ezali. OK. Mais ça pena mutu azandoki. Kindoki na pumbwa kate nazo repeta mbala mingi. Mais aza mutema mabe. Mutema mabe ezali moko ya branche ya kindoki. Kola pambola yo. Amen. Ozomona? Oui. Yo zui musala na yo, ya leki na sima.
Akeko baby sang. Akeko baby sang continue soki po yo longwa. To akoso ba nini? Ce n'est pas naturel. Eza mutema mabe. OK. Eza bondoki. OK. Neti mutatili bato ba poison. Ndenge lekaki la fois passée. Où est-ce qu'il ndokite? Je pona eza normal. Et pona eza normal. Donc makamzu to sala na mukili, c'est naturel. Mutako za la pe boye asali be muso abiku te za berer. Yo bomi batu eza berer. Hein? Ozo bana basi abatu. Ya possession ezalaka. Mais ya mutema babe ki ndoke ezalaka. OK. Yo za mwana na nga passer flamme. Mais nazo linga mwasi na yo. Nazo bima na ye. Et comme kindoki. Et ça berer te. Et comme na kindoki. Amen. Donc naza mutema mabe mutema bondoki. OK. Bondoki akopumbwa te. Mais akonuire. Na via bato mususu ndeka musuni boy. OK. Nete so ndeko na comprendre ngate. Abiki onaza kindoki te. Makabushida skaro za sala ki Jésus Christ. Et ça kindoki te d'après. Mais ça bon Quelle prédiction. oui. Et puis likama grave azolo bake tant suba kamyo zolo ba oyebi angote. Ngai na yeba te. Na ajo ya ngai pe na melo nzaba pesa ngai tanke serviteur na ye. Et puis na zengi na kaya voisin. Na kene ko yeba te. Na yebi makambo na zakoloba. Et puis na yebi ango très bien pour ça terrain nanga. Très bien. Mais yende azo sosolate. Tant na monika ka pesi ba makambo wana o jida pe quelque part ba to so benga kazali Saint Jida ngabia. Wala za munguna. Waza munguna. OK. To sele électrique mo côté. OK. To tambola nzela mo côté. OK. Oyebi na mission to sala passer flamme. Ouais. Et ça la bato misala mabe belé. Balanda kango. Ba kotsa ba commentaire mabe. Ba ko contredire makambo to solo ba. Pona ba nuire na via bato ebele. OK. Non parce que exemple moko za même mosala nzambo tanga Bible. OK. Makambo Jésus za ikoloba. Est-ce que ba scribe ba sadducéen na bato musu ba ko za contredire yete. Ba do contredire yemba lebele. Akasi. Ba za même ikoloba yo za nani? Est-ce que l'équipe papa na biso connaissons Moïse? Est-ce que l'équipe Jacob? Donc bataboko bazanga kate. Musala bango ko bungi sabatu. Tango yozo sabatu nanzela ya zawana azali un évangéliste du diable. OK. Pas pengui sabatu. Mais yanzambe ba ko pengwa te. Amen. Bible bi boye ba solo pe solo. Merci ko la pambola yo. Amen. Voilà, on est ko lo ba ya yango wana. Mais non ko pesa exemple moko mukeso ko pesa ngai maloba. OK, na pesi maloba. Na pesa exemple mo za terre à terre. OK. Papa Flam. Oui. Oyebi ke na farine kaka oyo. Farine. Moko sala ngo biloko ebele. Oui, oui. Farine okola mbela ngo mikate. Oko sala gratana. Oyi ko sala ba gaufre. Lipa. Oko sala ngo lipa. Oko sala ngo do makambo ebele. Mais ça ka farine. Farine. Eza ndenge mo bela kindoki. Il y en a pas branché bele. Eza ka kindoki. Mais oyo kindoki nezali ya koyiba. Okay. Yo leli bona butu akoteli yo. Ozo mateke ba sala musala butu ndenge moko. Mais c'est kindoki. Neta so bato bazo na biso so ba kontreninga. Donc eza kindoki, mais yesikoyo ya koyiba. OK. Ya mususu azala bondoki. Ya motema na mabe passer flamme. Oui. Ya ko tsala bato ba poison. Ya ko bebi saka misala bato. Ya ko kontraka babaka bato soki. Eza même esprit. Okay. Mais ça coopérer différemment. OK. Ndenge na lobi. OK. Ba docteur ba benga boka ba docteur. Hein? Oui, oui. Docteur oya soana ka bataka docteur. Oui. Mais so teli ba branche na bango. Eza belé. Oui. Docteur ya ko soneka basi azalaki. Docteur ko soneka mutu. Azali. Aza spécialiste sa mutu. Oui. Azali. Musuka makolo. Muso aza pédiatre. Ya sonaka bana mike. Gynécologue. Voilà. Bazo beka bondu stuba. Ba docteur. Ba docteur. Très bien. Mais ba branche na bango et keseni. Très bien. Na sina molo mtazo bela maladie. Age ba docteur oyo. Docteur bi a oyo kanangate. Eza kanangate. Kene pas ba neurologue. OK. Mais pas ça docteur. OK. Eza ndenge mona makaba kidoki na lobi awa. OK.
ya kopumba ezali ya mutema mabe po ya kopumba pesa ka mutema mabe mais ya mutema mabe azopumba te mais azopumba bato na ndenge mususu ezali nyonso wana eza na cadre ya sorcellerie donc baza mitema mabe bango nyonso mais ba branche keseni je crois que batu ba comprendre ngai na kena na nini mususu na ndeksa mususu ba mécanicien bazali mais mécanicien oya bongisa mutu kazali o ba bongisa ba avion bazali oya ko bongisa soki vélo soki pe moto électricien pe bazali donc ozomona oui soko memeli mécanicien oya bongisa ba mituka o memi ke bongisa avion so avion ezui pan akokate so pozui avion aya na mutuka esimbate akokate esimbate mais boto basa ba mécanicien eza ndenge mona sorcellerie naza clair très clair na limona kitoko très bien OK. Voilà, merci téléspectateurs au Bozolanda biso vraiment tu as vu que émission oyo kushi nyonso elandaka yango mais na yebite même kutu mutu oyo atangité oui libisanga papa pardon pasteur et vous avez encore ba vendeur oui biso tout ça ba vendeur tozo teka na zandu oui mais tozo teka ba article moko te oui oui o mona oyo zo teka ba sapato oyo kuna zo teka ba montre oyo kuna zo teka ba ndunda oyo kuna zoteka ka pilipili musomo ne ka teka kaka mungwa oui mais biso soza ba vendeur na marché na ka za clair oza clair OK voilà na bande ko ba boye atakutu otangate même un idiot bolimbisa nga pona terme muto atangite na makambo oyo patriarche aza ko expliquer isa clair donc mutu pena rotanga na été otoba biti makambo patriarche zo beza bongo mais en tout cas ce côté téléméri babiloko patriarche azoloba na yebité ce qui te qualifie nani ozana na ranene patriarche faisait makela Judas azali saint na yebité Judas azali saint na yebité ndeko lobaki Judas azali saint ndeko azo contredire yo parce que bana nzambe belé bazo bika bana nzambe belé bazo kangolama mais ndeko wana ndenge ni akolobake makambo oyo zoloba ozali bande oyebi yango to maîtriser ngote. Nasala bien ngote ndeko wana azala bunzambe te azape anzambe te parce que makambo to solo besa kuti po biki sabatu so zeki mutema mabe ozala misala mabe olongwa na yango okoma na kana biso ndimela Yesu po bika mais nebite mabe nini yazo mona wana o ba mabe mso za naturel donc est-ce que nzambe akoti na mutura mukili pas la mutema mabe jamais aba na sala mabe jamais or bi ozo ba keto za bana mwinda ko za mwana mwinda lungo ba tera kati na yo mabe zate ozape mutema mabe te Juda nza yemoko Yesu za ikolo ba kena poni bino 12 mais moko zandoki oui nakana moko azala misala mabe moko na mlazali mwana ya satana mwana diable et nzambe Yesu akempe plus loin albe sengala ki na ye abota mate mais abike Juda quelque part babe ka sape saint par rapport à quoi or Jésus abike sengala ki na ye abota mate mawana ye et sengala ki na ye abota mate papa flamme oui nzambe ndeka tilepso na mukili awa atinda biso to zala batu malamu o mone bakambo salama kana jardin d'Eden tango asaki Adam na Eve bazeke batu mabe batu malamu akasi nani ayaki comme ça batu mabe mais satana et ça satana baeko koma na ngambo satana et puis nzambe soki nzambe sepena na makambo salaki angoti kambo jardin d'Eden mais nzambe bengala ki bango parce que bazé sur na contact na nzambe te est-ce que mabe o ezaka naturel ezalaka existera te donc mutaza mutema mabe asaka batu mabe mais ça naturel non ezalaka te soki mutaza mitema mabe azana kati ya branche ya sorcellerie oui mutako sayote ngana na uta bakawana na yebi ndenge ba scénario sur l'époque wana na côté wana talaka même à l'église balaka sur l'époque wana tato wani ko attaquer l'église ezele l'église musuma zo exercice babi oyo eza abiso bombe kate bombe kangote oyo eza abiso omoni mosale nzambe na swale mosale nzambe azamu tu na biso ana ngambu na biso
donc aza na ngambu ya sorcellerie atako pumbwaka te mais azosala misala ya mabe ya kindoki. Très bien. Voilà. Ok. Voilà, passé flamme. Voilà, patriarche Vincent Makela, vraiment Nzambe apambola yo na mateya oyo zoteya biso. Na lobi patriarche Vincent Makela, bato bakomi ko telemela yo na makambo ozoloba, eza na droitière, eza bongo. Sort na bango oza nene. Ah, Nzambe nyem to ko soka ko frapper, soka punir. Eza Nzambe. OK. Mais Bible ke biso to ko maudire te. OK. To ko maudire bango te. Kaka. To pambola bango. Amen. Parce que bato mususu bana mukili baza tu normalité. OK. Aye na mukili me azali envoyé ya diable. OK. Ye musana ye kotombolaka mabe. Kotombolaka satana, kotombolaka mabe na misala satana. OK. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Ye mutu wana malamu kane zalaka mabe. Mais ma bende zalaka malamu. OK. Contrefaçon. Voilà. Donc nzambe ne mto akoyeba ko pinir bango. OK. Nzambe ne mto akoyeba ko silana na bango. OK. Po Jésus asilana ki na Juda te. Jésus asilana na Juda te. Amen. Juda asilana ki na buye moko. Masumu na ye moko. Efutaki ye. OK. Ateki Jésus. Jésus seko ki na ye. Mais Juda kede ko midiambika. OK. Et puis mbongo ngwali yaki angote. OK. Akeko zongisa ba yuda mbongo. Ba boy bangaka nzambe bongo. Ba boy ko zwa mbongo ango. Sima na ngwa keko midiambika. Tika ba midiambika ba moko bango moko nzamba sile na bango. OK. Nous sommes là pour kotia ba tsango balamu, ko la bato mwinda. OK. Et nzambe ye moko iba we bazona na biso. Ça va gagner pour être babika. OK, merci bandeko nyonso bozolanda biso. Soko tangi na Esaïe 5 okiti. Bible zoloba malheur na mutu akoloba malamu mabe. Malheur na mutu akoloba mabe malamu. Soko tangi yango okomona yango. Patriarche Vincent Makela nengana loba kindoki. Ekotika kosila te. Et bandaka ko continuer génération na génération et otika aussi la tam ko le côté patriarche Vincent Makela et otika aussi la terre parce que kindoki c'est zo misisa. OK. Et ça pena kolona yango ba s'organiser na ndenge na bango tala bandoki baza na organisation moko même l'état na biso nango te. Ah bon? Satan a très bien organisé. Très bien organisé. Ça peut discipliné. Oh. Tala discipline za musa mulili même na munzaye bazana ngote. OK. Oui. So babito okutana na 23h. 23h nous sommes présents. Mais ta de l'église na biso. To ba na kilt na 9h. Même so so ya 11h. Mutu musu pe 12h. Oui. O mo pe na kata ba to zo retard wana na basali ya nzambe. OK. Bazama mikoto sate. Nzambo baba zo saela. OK. Aine pe 12h et je n'ai pas ta kota vaina. Aza pas l'aise. Mais na misala mabete. Yo mona kate même ataba tabasan so kilt. Oui. Tala la batala ba temple na bango. Na ba dojo na bango. Nde bazaka na respect Soki maître na banga koti. Mutu musu akota. Azate. Mais bisote. Biso leader kuta koma ki me collaborateur azo ya sima leader. Alingi kuto si sa mateya. Collaborateur ayi. Oui. Ezama wa mingi na ba chrétien. Oyebi ke ba chrétien de bato comme si christianisme faible. OK. Koto sa ba principe. Ezate, koto sa ba norme. Ezate discipline. Ezate. Mo peka kotonga ba leader. Yo moko solo bango. Siko boza makasi ndegeni. Boza makasi te. Voilà. Voilà, merci bandeko nyonso bo partager émission Oyo, bo partager émission Oyo. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est flamme. Oui dad. Mutako sisa kindoki ezaka katango ye moko Yesu asia. Akozonga akokabola bampate na bataba akamati bampate
ati bango na paradiso bantaba baboki bango na moto na litumura kongana bandoki bandumba banani bato bapratikaka bamabe baboka ba litumura moto akongana bato baza mitema malamu neti biso baoyo nzamba tsapso yesu tsapso na boko ya mobali ababoya kopema ndala tango na misala mabe kolongwana na mukili soki te e banaka kokoba o mote ko te koma plus pire oui mutema beso koma plus pire koleka. Voilà. Ok. Voilà. Merci. Bande konyo au bozolanda biso nzambe apambola bino nzambe apambola bino. Patriarche Vincent Makela tozolo belaka makambo yo etali kindoki. Pena ba conséquences na yango. Patriarche Vincent Makela question ezaboye. Bato nyonso bakendaka ba pesi mbongo. Akosa na aveugle. Bato nyonso ezaka ba pesi mbongo akosa na da pasteur. Bakomisa e baba. Bato na pe baza misala mabe ou bien comment? Bon, bana musu baza msala mabeke me baza ba posséder. OK. Baza ba posséder. Donc culpabilité le konso ya mbongo. OK. Moko pe kosa makike aza aveugle à quelle église ba prier pour na moni. Obi après ça comme aveugle. Ya libera. OK. Donc wana siko batwana bazalaka ba posséder. OK. Banso bazala misala mabe parce que posséder ce que trop beaucoup posséder. Misala mabe kotika tinoti. Oui, ekoti po tant mini mabe koteli yo. Obani ko sala misala mabe. Kindo kipe bandi. Donc eza ba branche mike pe oyo kindo kebota. OK. Donc na lobike ka boye papa flamme. Munuso oyo azala mutema mabe. Ezali branche à sorcellerie. OK. Mais bawada sikoyo bakoza na ba posséder baza manipuler le koso mbongo tout ça banini mais tanga koliango eza ba l'argent sale mbongo salité et ko botele ba conséquences plus tard de belé. OK. Oya kolinga ko se racheter na yango akolinga ko so délivrance nango et comme moment passe. OK. Yango tozala batu malamu na mukili. Amen. Tozala banangamba batu malamu pe tozala ka bolamu passer flamme. Amen. Bolamu epola kate. Efutaka. Bolamu efutaka. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Voilà, patriarche Vincent Makela ozana domaine makasi ya makambo etali spiritualité. La sorcellerie efandi na mboka nini? Ndeko moko ba na ngai na tuna yo abi sorcellerie vraiment juste efandi na mboka nini? Na comprendre question na été parce que sorcellerie ça partout donc base nango pendeza wapi? Europe ezali na Afrique ezali na Océanie ezali partout ezali. Pona ipso base ya kindo keske ezali za moi pas si. OK. Mais base ya neti ba science occulte. Neti awa na mboka na biso. Sok na tangelo ba province. Oyo ngana yebike ezalaki na bondoki ya makasi wala ko tangela yo. Mais ba province nyonso ba noso na ba mbonga noso to kindo kezali. OK. OK. Ba open fanda makasi. Ezami sato ndiko tangango deja misato. Oui. Ba professeur za kindo kia makasi koleka eza Kasai, professeur Kasai, ba Congo, Bandundu. OK. Oui. Mais na ba professeur super zali. OK. Mais il y a makasi pena, makasi koleka. Ba professeur misato. OK. Yango tango zaki na misala na toze ko welana. OK. Bana ba ko bima leader. Mais na Kisangani na wapi na bamboka ni mboka na bamboka na biso awa na Kisangani na banini nyoso kuna bagoma banini kindo kipe ba kisi pe zali. Voilà. Voilà, merci. Boutique Italo Malamu na Kato 97 p 94. Boss Aaron, beau partager émission Oyo Rex, Mobutu, Yannick Mpoma le boss, beau partager émission Oyo Nzambe Akoyeba na Kopambola bino. Patriarche qui fait ça la question est aboyi. O souleva qui est là comme est très important awa olobi tangu ozalaka na ngambo o wana ya misala mabe. Olobi tango ba ndeko kende po ba envoûter église. Bazo yebisa bino ke église oyoyo eza ya ngai. Bo simba te. Église oyoyo eza ya Nzambe. Église oyoyo eza ya biso bo simba pasteur wana te. Mais dadi, mais normalement pasteur oyoyo a aussi la Nzambe na misala mabe. Dadi. Pour na nipe boko takete mbala moko wana po obeki ke sorcellerie ya ko pumbo ezali.
na sorcellerie ya kimutema mabe. Est-ce que ba pasteur wana bande ko simba te? Bazaki na sorcellerie ya ko pumbe ba sorcellerie ya mitema mabe. Mingi bazala kata ba sense occulte. OK. Monsieur pe bazala bandoki, kindoki. OK. Mais bazo ba ke o bazala na département na biso. OK. Ba sala la déjà biso. OK. Bazo gari ba ame belé pour na biso. OK. Bon take bango so pour nani. OK. Baza ba na biso botika bango. OK. Yango moto take bango ezate. OK. Et puis ça église moko te, l'église est belé. Bazo ba ke o eza biso. Nazo beli kama so le passer flamme. Na tima boko na likolo. Je dis que la vérité. OK. Oh eza biso, bon mekate. Mutu wana aza biso, bon mekate. OK. Aza ko sala na kana biso, bon mekate. Oyo tomona ke zalaka ya biso te l'époque wana. Ezaka d'église ko tanga. Et puis ta suba toi mingi bazo fréquenter ngote. O mona ba baza mutu makasi. Il faut bokende. OK. Boke détruire yango. Bo baza mutu makasi, boke détruire yango. OK. Moi ezalaki bazangi bato basa sokit bazala kata sorcellerie tozo meka ngote. OK. 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 Question monsieur Ezaboye, est-ce que bato ba kataka bato banzoloko? Baza ezabo nzambe ou bien bondoki? Mingi ezaka bondoki. Parce que flamme. Oui. Ezana bato mususu nzamba apesi bango don ya kosalisa bato. Okay. O babengaka ba guérisseur. OK. Nzamba apesi maele azunzete oyo atokisi yango apesi yo omeli obiki. OK. Eza ba maele moko boye mingi pe utaka pa nzambe. OK. Parce que tant nzamba sali mutu nzamba tipe ba garde fou pona mutu. Mais ce comme ya banzoloko. Ya ba tatouage. Banini et comme il mélange la spiritualité à mabe. Bondoke koti. Ah oui. Parce que au moni banzoloko wana na terme clair et ça ba kamo. OK. Bazo kata yo ba kamo. Oh, tato ki bana mike tozo kata ba kamo ya kolia milangi ya ba coup de tête ya ba gilet mais nyonso e kata makana nzoto banzoloko ezalaka ba kamo. OK. Euti e pa ya nzambe te euti e pa ya satana. OK. Oyebi ke nzambe zo telemele même ba tatouage. Bato ba mbeta ba tatouage na nzoto. Oui. Ba mona bokonza likolo te. Oui. Dans ma pasteur, oui, c'est un apocalypse, je crois. Donc, boba ça ba tatouage na nzoto ba komona ka bokonzi ya likolo te. Banzolo ko wano bakata batu ezali lié na milimu mabe. Il faut toi ça la attention. Même ba zeko ba to abetaka. Ezali lié na milimu mabe. Ba jemingi ba to beta mikolo yo. Bazo tsaka na suka bête. Bête. Mais ba to ba oyeba te ba le. Bazo ki mona ba église ko nango. Bazo beta ba wana. Mais ezali ba Satan. Et ça est marqué de la bête 666. Oui. Mais bato bazana ignorance, baby da bango ngote. Tala ba jango mingi, ezaka ba bête kingandi. J'ai kingandi bête. Tout ça ba ça bloque à Satan. OK. Mais au moment où tout ça c'est naturel, ça n'a pas Satan te, blo mandenge wana. Passez flamme. Bible loba tout. Très bien. Et là parce kana mukile zate. Très bien. Voilà. Patriarche fait ça makela et lokoni esala ka kendoki abimi akeko loka. Akwei kuna akwei selon la chair bato babandiko menacer eloni sala bongo parce que tant pour mekano ko expliquer so abima esprit bimi nzote tika mekano ko expliquer bongo yom tozana domaine makasi wana naza domaine te ngai naza musali ya nzambe oyebi makambe bele. OK, c'est ça lingali da moi pasi ndenge muninga nanga pese mbote John Lokadi. OK. Akoya na kota sadi kamanyola. Azaki ndoki misala mabe. Pasteur John Lokadi. OK. Na pese mbote mingi. OK. Bato mpe landa témoignage na yi. OK. Ezala ka boyi. Soki ndoki apumbwe. OK. Bamsu bapumbwa na esprit. Esprit bo somte ebimaka. OK. Soki esprit ebimi. Nde nzoto ki kolanda après. OK. OK. Parce que c'est l'esprit qui conduit le physique. OK. Skoyo, soki mukolonga bimaki, nzoto na ye landi. Parce que soki bolali boena ndoki. Soki ke mukwana akopumbwa na molimo et puis na nzoto ne kopumbwa. Ndenge to lali na yo.
okozala inoctisé. Ok. Donc durant ba démarche songa nazo sala wana okoyeba te okobima te okolamuka te okoningana te. Ok. Tanga nde nakozonga nde nazongisi yo bomoto nazongi normal. Voilà. Ok. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Ce qu'on va quoi à ndenge nini? Soki abima kuta na mbiskadi kuna. Oh, bah, connaissance, hein? Et ça la tala obi kindoki hein? Et ça la ba risque belé. Ok. Ndenge ba magana bakuta na ba mbiskadi belé. Okyo kuta na oleki likolo ya ndako mutoyo il y a la puissance. Azana moto nzambe. Oyiko kweya. Ok. Oyiba okende tango zoka ne boye. Ba puissance le okomona kana na nzela esili. Ok. Nde batu so bako. Essence esili akate. Ok. Ozomone? Ok. Amonika mama komi faible akwei. Eza kola ndekete, omona ndeke msomo ya masoke ne mona pu arisia pasi makei. Ok. Donc ndoke ezana ba risque belé. Okoki pe kokutana. Na bato azobonde na makasi. Mabonde na bangane zo matapa ya nzambe. Ok. Yoli nyole kawana. Mekobenda yo. Okobamba mekobenda yo. Lokwa mwana muke. Eza okande ba vieux toko le kana likolo, écoute na rappel ba turbulence. Ok. Ozo comprendre? Ba kima kango. So boleki côté turbulence ezali ekobenda bino tupe bokufi bolimbo e bobungi. Ok. Nakati ba tozo ndanga malamu. Ok. Donc eza ndenge wana. Yangomoni bakoyaka. Et puis plus par mona so bakoy boye, bakoma lokola babizengi. Parce que abibi na connaissance moko le savoir moko butu. Maelo na butu. Abungisi ya bomoto boye. Taka koy bongo na maelo na pa butu et accompagner ye maelo ya bomoto boye. Omone sili. Ok. Akomi lokola zoba. Ok. Et puis, ce qui est quoi bongo, on va na mukili. Le baga bongo le motema. Tu vas na okufa. Ok. Voilà. Voilà, on nous signale que to komina suka ya émission na biso ya mokolo na lelo patriarche Vincent Makela ça la synthèse na nyonso autorobi na mokolo na lelo. Synthèse pas que c'est les athées. Basi balandi ndenge na lobby. Ok. Ba onde ko lande ba continuer ko lande mission. Bakozala éclairé. Très bien. Ce qui ozala ba mituna ozo comprendre te. Benga biso. Numéro za na écran. Ouais. Benga. Ezabongo plus 243 81 81 44 131 plus 243 81 81 44 131 topé au Bengina plus 243 89 98 060 21 plus 243 89 98 060 21 Okoswangai Wabino Pasteur Vincent Makela topo bengi na numéro Pasteur Flam ekosala bongo malamu je crois qu'on peut sa numéro na ye ekosala bongo malamu voilà suka maloba na ngango wana. Ok, ba mbote pona to clôturer ba mbote na ba ibanso balandi biso nzamba pambola bino mbote mingi pa mwana ngai Sephora Makela la servante de Dieu licencié nzamba pambola yo mbote mingi na bana nga bazana États-Unis na Amérique na tanga ba komo na bino mingi nzamba pambola bino nyonso tout ba ngoko tapé na liste ya bana oyo pona pesa bino ba mbote ekozala mabete mbote mingi na bana nga bazana Europe mbote mingi na bana nga bazana Océanie bazana Afrique et puis bazana Amérique. Pourquoi pas bazana na tanga jango déjà Europe et puis Asie. Oui. Nzamba pambola bango lelo peut na conviction ko tanga ba komba batute. Nzamba za la bango na peska ka mbote et pas ya ndeko na ngai leki na ngai mundinga na ngai Pasteur Blanchard yeli abeto zane awa mena moni ayete nepte pourquoi nzamba pambola ye apese makasi pe mbote mingi na balso va de bereka au nom de Jésus nzamba pambola bino. Voilà, partager émission oyo ezalaki patriarche Vincent Makela andimaki koyana invitation na biso ya mokolo na lelo nzamba pambola ye na micro ezalaki ya bino Pasteur Flamme d'Angola na caméra tozalaki na Josué Liwanda Prone na régie finale tozalaki na l'homme valable évangéliste Cédric Makela l'homme valable na pesimbote na maître Julio Consolata maître Daniel Tumba mon avocate Cambese je salue
Maître Daniel Labila napesi mbote na apôtre Idi Amin Maître Idi Amin Linzoke nzamba pambola yo napesi mbote na bana nyonso ya Vallée de Bereka Héritier Kasongo napesi mbote na Depsi Mbimba bo partager émission oyo pe napesi mbote na Azimu Tale napesi mbote na Mayatomo Mayamoto mobali ya Mama Tita napesi mbote na restaurant Vincent Kouke na Oswe Mama Judith Ndoma et Mama Olga partenaire monene ya Pasteur Flamme que Dieu te bénisse là où tu es. Numéro ya compte bancaire. Ya compte bancaire soki moi eloko ezali ya kosunga biso poto faire marché chaîne basala yango ekozala bongele kitoko mingi mpe nzambe akopambola bango. Ok, numéro ya compte bancaire ezali wana tata $10 ata 5 même $100 tia yango pona ko soutenir musala nzambe pe nzambe akoyeba na kopambola yo na pesi mbote na sœur divine Losambo na pesi mbote na sœur Barbara je salue Betty Kitata et je salue aussi bana nyonso ya Vallée de Bereka bana nyonso ya les Rochers salue évangéliste Ange Mwamba pasteur Tetendaya bébé Mirati les bébés de Papa Flamme. Ciao, ciao, ciao. Zamba pambola bino. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert.